Tikato fungula magazine mukolele kuna kwa Sabino Kemubangi na special briefing presse ya mukula lundi 21 juillet 2025 ilika kindenge nini avec comme thème zalaki déclaration ya ba principe ya Doha pays bangé grande ligne pe perspective pour la paix durable na est ya RDC pe lisusu bolanda ndenge nini ba jeu de questions réponses et pe samaki kuna avec impact na idéologie na studio Mama Ngebi na RTNC. Excellence Mouyaya Motula nanga liboso ezali na excellence vice-premier ministre de l'intérieur. Préoccupation ya population bazali kolanda biso par rapport ya makambo za koleka na Doha eza que eza accord à liboso te, eza papier à liboso te ba signé na moni excellence Mouyaya za kolakisa biso ba point ya ba accord pona batu ebele bazali un peu sceptique par rapport à Oeko Mamaka. D'ailleurs, Bango Moko, Bandeko M23, AFC, Balobara, que le gouvernement peut à Kinshasa respecter Kanaye, Bamakambu Oye à l'Obarate. Et le Ronini Toroyoko Lobela Nabatu Oyo, Bazali ko croire à Tamukiete, na Oyo Ezali ko Salemana Doha, parce que les Lobaza M23, lobby bakoyi kokoma eloko mususu toyebi ndenge nini ba mouvement insurrectionnel et se développer kana est. Est-ce que ekoyi ko changer te et puis to zongela lisusu na point de départ, est-ce que assurance ni gouvernement akoyi ko pesa population au bazai kolanda o ezo de Canada pour bazala sûr que to ke na voie malamu topé gouvernement ekoyi ko rassurer nini que 30 ans auto vivre en sous-souté par tel élément. Une préoccupation de la ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, problème sérieux de la communication, c'est que c'est posé à niveau, effectivement, il y a Masolezo le Canada par rapport, il y a bino acteurs, c'est-à-dire gouvernement, na bateau yo, basali côté M23 AFC. Maintenant, tout ça, il si ko signé, il commis papier moko melé, il bima, mutuna buto loba makambu na ndenge na ye. Nini oyo batu oyo bazako croire que PO bozoloba depuis kala et koyate kaka na accord ya binona M23, c'est-à-dire il faut ko bakisa ba entité mususu classe politique ya mboka na biso to mona Joseph Kabila azali ko consulter to ebité soki pe suki wapi na batu mususu ba libanda na kati bazali ko estimer que bo commissaire lo kwango ndi ya binomoko. Merci. On peut prendre les questions de Peggy Tsassa, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Excellence. Nous Maloba. Nous avons VPM, pour déjà poser dans Soussou. Peuple congolais, petit peuple, Oyongaï na yo mwana mboka Shabani to kembaki na campagne, oba vota fachi. Na makambu ya Doha oyo bazomona ka Doha ba français le qui est belé mais tango ba élection peuple on ne votaka nini okoyebisa bango lelo na makambu ya paix na makambu ya kimia surtout na o etali makambu ya kombo ya pamba ya M23 na batu babomi na batu batangisi makila otozoka na bango lisusu to ndenge nini. Pour l'excellence Patrick Mouyaya, d'abord on a gouvernement, félicitations pour notre document puis accord de paix, et ça lit bien, mais peut-être ce gouvernement peut s'allier sur Moussous et Lingala, et Moussous et ça bien. Son excellence Patrick Mouyaya, Nassima Nabino, bakomi Congolais Téléma, Bafron Nyonso Atobundi, Nabambanga Nyonso Tobundi, tosali bambanga pona koluka makambo ya Congolais téléma lelo au commission d'idéologie de communication à proximité pona kosola na ba étudiant na petit peuple na oyo tali ba kor ya pe oyo nyonso tosali ke nango pamba to ndenge. Merci beaucoup. Merci. Vice-premier ministre Oyoki Mituna ya bandeko oyo balingi to pesa maloba oyo eko rassurer population na biso na kanisi na utaki koloba ngo awa na ki français effectivement bitumba oyo ese umeli elimwaka ezongaka
pendant 30 ans oyo babanda koloba te bitumba oyo ntango elimwaka ekendaka wapi, ntango ezongaka eutaka wapi. Nde ezalaki eloko ya motuya ya koidentifie mpona kosilisa yango. Eloko oyo bino bapanzi sango ifo boyebisa population na biso po bazala rassuré que lelo oyo toza na étape mosusu tomati likolo pe tozwi ba solution oyo ekoki kopesa biso confiance que tant toko signer accord de paix oyo ya Doha, tant toza na mise en œuvre ya paix ekozala pona abupia eloko yango ezonga lisusu te. Eloko ya mutu eza nini eza ke to identifier instigateur ya mubulu na kati ya mboka na biso pe andimi atika mubulu na ye wana a signé accord de paix na République démocratique du Congo. Parce que liboso ya wana kolobake non ngai te naza kutu na batu te. Mais le loyo a signé accord de paix. A kepe na conseil des ministres nae a ratifié accord de paix wana. Toke na Doha a ye côté le mela bato ya ya tindaka na mubulu na mboka. Voilà de la bango epsa bango na tokei. Tosi c'est fini maintenant. Eza nde eloko mutuya pour eko rassurer population na biso. Obino fo boyebisa population que oui to komina nteme tozo koma calamité. Parce que bapesi biso 10 jours, il y a moins break pour intégrer le principe et la déclaration. Les lots sont déjà na deuxième jour. Donc dans 8 jours, l'équipe est à Doha. Et quand on a Doha, c'est maximum 10 jours pour la signature et accord de paix. Donc, tous à la incrédulité. Les ambos na biso. Pepe yango bisonde toko salake eza la réalité. Toza na foi, bondimi, na détermination. C'est très important pour accompagner tout ce processus-là. Il faut que nous biso moko ba congolais. Toye ba keza mboka na biso, le roi tobi ke kimia il faut na mboka na biso, kimia ekozala. Po eza volonté na biso eza mboka oyo nzambe apesi biso. Alors, pour la coalition M23, nakanisi botanga ki ba document oyo ici et zoa ba signature pe ba résolution. Il y a conseil de sécurité, pe ba acte mususu, il y a ba organisation régionale pe sous-régionale. Nde senga ki biso na Congo toko ko solola entre biso toko ko organiser pe cadre oyo to revendre bana ya Congo toyoka bango tolobela pe bango nde mécanisme ya komema kimia na kati ya mboka toko sala yango et ça n'a problème et ça va nous amener là où volonté ya population na biso pe ekolinga eme mabiso ya mutu yande kimia ezala na mboka intégrité territoriale ezala respecter et protéger souveraineté ya mboka na biso Congo ezala na maboko na biso ba congolais, c'est ça le plus important. Merci. Voilà. Ezala na maboko ya gouvernement pe ya président élu démocratiquement. Voilà. Précision importante. Bon, Ndeko Pegin Sasa. Congolais fatigue à la hotelema. Obi Nakin Balobara Toyo Kana solo. C'est aussi Soyo Kana solo. Après tout ça, Ranin. Merci. Sikoyo Binomoro Botala. Depuis 30 ans, Ezalake Keye Zongi. Conflit, guerre et Keye Zongi. Yambalo yo président lobby to silana. Yango to komiko silana. Donc hier le lobby non ba congolais ba telemi, ba congolais ba lobby,
ba Congolais ba bundi ba Congolais ba saliboy yo kanisi makambo VPM alobi awa que gouvernement rwandais ba sangani balobi to ratifier noki makambo accord à Washington yo kanti ba osala ngo pona nini baza étouffé te moitié na ba ya budget na bango utara na ba activité moyibi na Congo mususu utara na bado a Mindele bakati pourquoi pour Mindele bakoma na po akokata il fallait ba yoka bambelati ba yoka mingongo ba Congolais yango il faut ko pesa ba Congolais nyonso bisika bazali matondo mingi ndenge ba telemaka pe to ko telemaka atata bitumbesili Congolais faut ko telema parce que leur bitumbesili il faut ko protéger sikoyo po monguna zongate to yebi ba jeune bango ekeye zongi ozomona donc lelo oyo tozo sala mikolo yo na VPM to bandaki na mineta eza faza liboso parce que moni makambo ya kimia ba Congolais nyonso fo bakotango lelo to yambaki ba pandisango to sololi na bango awa bao batala ka télévision nationale to sala ka ba émission sur accord na lingala pe bino ba pandisango za bo ba lingala lo ba chilubo lo ba swahili to koya parce que oyo tozo sala kapona bato balobaka lopoto te tozo sala pona ba Congolais nyonso bisika bazali parce que ba Congolais nyonso bisika bazali baza a kotelema donc côté kuna bokitisa na bino motema bokitisa na bino motema tozalaki na moment abitumba siko komi moment akochana se et komi moment akotonga kimia c'est normal que batu mususu bazala na méchant poto komi okende na kimia parce que ba considérer ka guerre oyo ezaneti kop na bango ozomona mais ya tour oyo to komi ko kende po esila kasi l'air esili kimia wana l'air ekozonga to zongeli sikoyo ko investir développement parce que biso RDC photo répondre mission na biso na Afrique d'être le pays locomotive muto ko sabinote bitumbo nyonso tozozwa mikolo nyonso eleki bambulo nyonso eleki eza po bato babangaka les réveils du géant siko na président Félix Antoine Tshisekedi yo ba Congolais baponaki VPM a rappelango parce que za motu ya mingi na kokota na dossier à Jimmy Mukendi tout à l'heure et la kisike ba Congolais ba pesa qui est confiance po tonga Congo asilisa bitumba malgré bitumbo toza nango se botali pe bisika musubozo mona ke tozo tonga gratuité zokola ba prise ba soins de santé a fait tozo sala et la kisi ke président zotelema po Congo petelema bon ndeko Jimmy Mukendi omoni biso moko peto yebelo rotolingi ngaso ina komi otala bisika to bandaki na place to komi lelo na makambo afro médiatique to bundi kitoko kasi mingi contexte démocratique oya biso parfois to salelango malamu te biso moko parce que biso moko nde to memaka pe parfois ba discours ya ennemi memi confusion pa na biso l'air biso tozo ya robisa bino biso toza transparent mineta yakia on a fait presque 2 heures le VPM ya botala air tozali mais tozo limbola na rozala na camp mercredi to rotambola pe to rokota ba wenze to rokota partout poto limbola pour bato ba comprendre mais kasi bino ba journaliste musala na bino ezanini bino pe il faut bo sala o ya bino mission pour na kotonga kimia il faut pas certains d'entre vous bas à la vue neti ba vecteur ya polémique bino bokanti na Rwanda kuna ezana bato ba lekisaka o biso to lobaka mais biso a président na bango lobby ministre na bango réseaux sociaux lobby bino moko pressé bozui parfois discernement te botalité est-ce que bosungi mboka te ozomona donc na nzela otozo kende na kimia mutu na mutu azala na responsabilité na ye biso toza na besoin te akokotaka lisu ba polémique parce que il y a des textes il y a motuya o biso to kosala sikoyo eza ko faire respecter oyo to yokani pona kosisa bitumba VPM alobi yango awa eza processus eza katende to signer lundi lobi kimi ezongi parce que na rappela eza na bato yo baza na besoin kopo esila te po ba mesana na royiba na sima kopo ya rosima roboma ba Congolais kasi ya tour oyo président de la République alobi il faut vider otuni ba question bon obi ke biso
tokotaka na ba polémique ba kombote. Kasi il faut ko yebelo ko moko nanu. Origine ya bitumbao eza parce que un pays voisin qu'on a démasqué aujourd'hui a créé kandenge ba mesana groupe certains Congolais ba koti nakati pour basa la complot contre Mboka. C'est inacceptable que Congolais au kota na kopo na ba on a rotanga ba komba ba tumsute bobi ba responsabilité na bangwa kalana o bazo sala lelo ezalakate. Mais kasi président de la République Yé aza attaché na kimia. Bozo mona tozo géré ba Rwandais, tozo géré banana bangwa M23 et puis en interne bomona ki président yambaki honorable Martin Fayulu, ayambaki pe honorable Adolphe Muzito, ayambaki pe basango, ayambaki pe ba confession religieuse. Parce que batu balobi photo solo la po kimiezonga. Lelo ba équipe ya président bazo sala pena basango les moments venus ba repé sapé président rapport en tant que garant il y a constitution article 69 a roloba boya bandeko total ndenge to sala boy mais attention il faut pas consacrer prime na ba o balamuki na tongo balobi ka bon il faut to boma o balobi ka bon non il faut to sala boy élection salama na Congo pour na peuple la pona ba o il faut ba kamba mboka bah il faut baser la peine à opposition. Pour opposition, ils ont rappelé mission constitutionnelle. Atabiso opposition, mingi bah raté koloba. VPM il a fait adopter récemment loi à programmation à police. Bah opposition, bah qui au mappé bah oui VPM il fallait pas wana et salama. Opposition ils ont raté koko takana ba polémique au luka ba positionnement. Opposition ils ont fait force y a proposition. Des bongo tokotonga Congo. Voilà.